toza na kati ya South Africa, donc précisément na kati ya Mada City quoi, à Cape Town vraiment. Bino bozala bote eza mwana te vraiment onga te vraiment. Na habité quoi. Baike bana mboka vraiment na banzi décembre malam bisika bozali. Boye malamu na émission na biso to solo la biso na biso. To solo la biso na biso ezali émission tozo solo mingi pona makambo ya diaspora congolaise ya mokili mobimba. Na mingi ya South Africa. Baike bana mboka makambo eza mabe. Ba congolais bazo solo bien te. Di na kofunda bino ba congolais oyo bokomi na système ya tribalisme na kati ya communauté na kofunda bino ba ebomini système ya kozwaka basi ya batu na kati ya ba organisation bana mboka toujours na idéologie ya décembre nde na ebisi bino tozo funda ba congolais oyo bana comportement mabe kozana comportement bien te na kati ya communauté. Bino ba congolais oyo bozali kokotisa tribalisme na kati ya communauté bomo ponana o baluba kotoyo o bato ya bandundu kotoyo o baswahili kotoyo o bangala kotoyo dina kofunda bino epa ya Père Noël ata moko vraiment est-ce que makambo bazo sala ezali bien ba congolais oyo donc bino ba congolais ole bote ya unité ole bote ya bomoko non mais bino bozo te ya division bozo te ya haine na kati ya communauté. Et ce qui est grave, bazali kozwa basi ya batu bolimbisanga terme. Ozomona ba congolais mutusu bazwa ko défendre bango, bazoloba ndenge nini. Oh non, oyo nano ozwa mwasi ya mutu te azana na tombola mosapi likolo. Donc bozali ko encourager le mal. Et ce qui est grave, suite ya baike oyo bazozwa basi ya batu et batu oyo bazozwa basi na bango, mingi bazo se retrouver ba victime. Bele bazana ba hôpitaux mingi basali ba AVC au sentir vraiment que via moto baby parce que bazui moi si naye c'est normal moi si azali fondation ya famille et yo ozana moi si non nanda ozana bana non nanda mais oko mi pesa leaks ya kokende kozwa moi si ya moto ko baby sa foyer ya moto et banani baza ba victime direct na makambo bazali bana. Et voilà pourquoi toza na bana ebele na kati ya diaspora congolaise na kati ya communauté bazali ebele bakomomela ba drogue bazomela kaka ba drogue te ozo sentir que bakomo ko involve na ba makambo oyo baza censé te kozala involve bakobomana oyiba kochuba na bambeli donc bozo sentir que début ezali kaka moto oyo abebisi famille et voilà conséquence ezolanda na mama na bana na futur ya famille wana botika biloko wana yango na kofunda bino pa Père Noël ba congolais bazali ko se comporter mabe na kati ya communauté congolaise yo za Père Noël toza na décembre sengelo mema message oyo na ebite kwa komema ngwe pa Marie ou bien komema ngwe pa Nzambe na ebite kwa vraiment makambo na solo na Père Noël baike bana mboka toujours na idéologie ya Mayangani TV na émission na biso to solo la biso na biso bobo sana te ko s'abonner bo liker ba émission na biso bo partager. Mayangani TV ezali maison média professionnel. Bisika to ya pona osala bino musala avec impact pe idéologie avec impact pe idéologie avec patriotisme avec mon maman Christine Kalanga. Baike bana mboka diaspora congolaise à monde entier. Mbote na bino. Boye malamu na Mayangani TV. Mais na émission na biso to solo la biso na biso. To solo la biso na biso ezali moko ba émission ya Mayangani TV. Ezali présenté toujours par Wabino journaliste d'investigation Patrick Chimanga tata Mayangani mwana ya mama Christine Kalanga. To solo la biso eza bisika to kolobela mingi masolo ya diaspora congolaise ya mokili mobimba. Ezala Amérique, ezala diaspora congolaise ya Europe, ezala diaspora congolaise ya Afrique, ezala ya Océanie. Partout tozolo belango mais mingi tozolo bela awa na Afrique pe mingi na kati ya Afrique du Sud to na South Africa pamba te sengeli na bino boye ba ete tozali na kati ya mboka Mandela Nelson Mandela Tata Madiba précisément na
province ya Western Cape bisiko wapi toza na kati ya Cape Town o babengaka Mada City. Mais comportement ba congolais ezali mabe makasi na kati ya communauté baike bana mboka. Yango na memi bino na idéologie ya tosolola biso na biso. Ba décembre malam bisika bozali ba meilleur vœu pa bino, bonne année pa na bino, nzamba batela bino abatela biso, abatela mabota na bino. Mais mingi to changer bizali na kati ya communauté congolaise. Tribalisme ekoti mingi na kati ya communauté congolaise na Afrique du Sud. Ba bikolo bakomo kabwana bazo sensibiliser tribalisme na ba mangomba songolo pakala. Mais esengeli boye ba ete toza na mboka libanda bisika wapi esengeli tozala biso nyonso tu liboke quoi. Et ce qui est grave, communauté congolaise est comme trop na kikuluna na kati Afrique du Sud. Trop de kuluna, bato bako sala ba makambo eza censé basala te. Ba omo chuba na bambeli, omoni vraiment un bon tonton, aye na ye vraiment, omo chuba bato bambeli, pe akei prison vie baby. Atiki mwasi na bana. Est-ce que diaspora congolaise tozali consciente yango na elibino to solola biso na biso? To solola biso na biso ezali émission impact pe idéologie présentée par journaliste na bino investigation mwana mama Kalanga avec impact pe idéologie. Nzamba sunga bino asunga biso makamuto ezala bien. To banda ko inviter bino nyonso tout. Toko invité ba congolais à catégorie nyonso tout. O ba mama ndunda toko bengisa bino. O ba mama biteku toko bengisa bino di. O ba avocat toko bengisa bino. O ba pasteur toko bengisa bino couche nyonso tout na kati ya communauté congolaise. Bozali les bienvenus. Ba porte za ko fongwama toko yamba bino po ete to solola. Bo pesa biso ba raison na expérience ya bino na kati ya mboka Afrique du Sud. Et bo pesa batoli et na banziete à travers Mayangani TV, à travers émission to solo la biso na biso, à travers batoli na bino, ba ike mingi ba ko bénéficier nango, pe ba ko changer, ba ko sauver pe ba vie. Na zolo de la diaspora congolaise ya Afrique du Sud mobimba. Ya Pretoria, ya Johannesburg, ya PE, ya Cape Town. Partout bino nyonso tu na suki kaka awate na bimi pe libanda Afrique du Sud di na continent mobimba na suki kaka na continent te na bimi libanda continent di na ke na Amérique na ke na Europe na ke na Océanie bino nyonso tu esengeli to changer. Alors na memeli bino plateforme wa bien ya idéologie pe impact bo sepela bisika bozali décembre za la malamu bomi batela vraiment c'est très capital bomi batela pambate soko mi bateli te eza difficile nzamba batela yo quoi mi batela tala bisika nini okokende avec banani oza na bango ozo passer tano na banani c'est très capital pambate soko mi bateli te ozala responsable ma ekokomela yo boyebi toza na moment moko eza vraiment bien te ndenge nazoloba na bino boye bakongolais bazochuba na mbeli na kati ya Afrique du Sud bakongolais bazoboma bato bazosimba makila pona nini. Alors to lancer émission to solo la biso na biso to kokutana na ba victime mingi pona bolingo bolakisi pona biso biso chaîne na bino ya média Mayangani TV o ezali chaîne professionnelle to bandaki na bino 2025 elongo tozo kende molo na suka 2025 na bino elongo ona bakutani na bamakambo ya mabe na kati ya année oyo tika ete nza komba pambola bino nzamba zala na bino a protéger bino apesa bino makasi quoi a encourager bino pamba te yende le sel muto akosala ngo nga naza kaka un simple individu un simple serviteur mwana musala na bino yango nalobi botika nyonso to epanza komba.